na biso ingala famento eza embouteillage. Et ça embouteillage so boye côté moneti nzela bonga boleka eza mokesko bo leka ko finana. Ingala famento ba orchestre. Tokutana ke belé bon ingala famento ba artiste et comédien. Bon ingala famento ba danseuse na ba o ba kima kina ba o ba vanda kuna volontairement. Na ba kota mabala neti banani. Kota mabala. Danseuse ni. Eh bien raté mais na ba o ba na mabala. Na ba o akanse baba jomo ba kosie akosie bo avantika bomba mobu akotisie wenze mobo okomo teka OK no pe wenza ki kolote OK mona baba na balonga nzala kuna omoteka nana mabeti no so ya cop mais musala na so mutu so nga distraire pana bikimela mwanza tala siko moni bande na so akomo soni olingo monote yaka to mona na peso mbuto to solo la peut-être na sima ngo tika so mo ba relation mo tika lo edo na tana bu so peta nda ko longo fana même so fana sima bu ko mte ya passer. C'est Jacques la star du moment. Donc belé ba okamwa. Jacques ça ni na Congo promo. Jacques Lukani donc animatrice na bino babi animatrice o aye na combo azo combo la. Pour na combo na combo la pe na chicoté. Tala double bord. Jacques la star azana pendant ça la bémission na bino e bando sepesa bino bémission papa na mama na bana ba ko vanda ba otala buzo bezate naza pa ye moko ingénieur Rafingindu vient na ngumela leader a pembe ba bi boss a pembe donc naza soko za na pose loko no batala parce que si te za la moko Congo Promo TV on de batala ngo Congo Promo TV 5 c'est Jacques Bilengi Jimmy Fakano bosanga na boya nyosa ko fina boyo bongo. Merci. Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo Promo yenda zolia ba jour do ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Rafingindu scanten ye. Donc bango batika la quoi. Soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Rafingindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo Promo. Oyo, les abus de Rosambate, Tembena Motote. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Rafingindu petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV. Toujours en direct. Pour la Portonos Belgique, la Portonos. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, Bibola Nango. Il solo, oye. Ok, et Simbi. Aspect. Ma solo c'est formé Silite. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous en Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de côté na baki. Tara Congo Promo, to côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh, site, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. La salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Rafingindu number 1, Babi 001, dans la state, niveau matoso, vous avez en États-Unis, niveau à boy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur terre, auto jugé, vous allez battre la tête à la biche, mais c'est pour la Congo et que les boussons. Rafingindu n'a pas passé une salle. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux salle. Ben voilà, réussir dans la vie, ce n'est pas à faire
plus que les autres, mais plutôt faire de ton mieux pour atteindre ton objectif. Et bien voilà, c'est votre émission déjà qui commence. News de Kin, encore et toujours présentée par moi, Betty Masengu, votre présentatrice préférée. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, merci surtout pour vos soutiens et merci à Christian Mbouy pour les images. Christian Mbouyetou, j'aime bien l'appeler comme ça, hein? Donc Mbouyetou, Maloukai. Voilà, donc dans cette émission, nous parlons de la musique, nous parlons du théâtre congolais et News de Kin a beaucoup de plaisir de recevoir pour vous une grande danseuse de mon pays, Miko TGV, Miko Christelle. Vous le savez très bien, l'orchestre culturel Pays Vie de celui qu'on appelle Monstre d'amour vient de l'Angola et maintenant ils sont ici à Kinshasa. Donc Miko est là pour vous donner des informations par rapport à leur concert et pourquoi par rapport aussi à leur album qui s'intitule I Love You. Déjà, vous avez vu le générique Fimbu, comment Fimbu est Fiakoli. Fimbu, c'est un titre tiré de l'album I Love You. Donc, deuxième générique de l'album I Love You. Et voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge, le cordon respect, Kitokos na Kitokos. Et merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, notre papa, depuis les États-Unis, Mamé Milin Zembao Yanga. Moi, si à papa tous pépé les ambeto, l'on dans le bara, Mamé Milin Atsaka awana motema quoi. Na bomba ko na motema po na bossa na yote, pe na robosa na rayote. Mamé Milin Zemba, bien que ba western mikolo maman na akolela. Ba western mikolo ekita mais na yebi que yoza yanga ya motema tozaka ya rosepela quoi. Nde loba monstre d'amour toza ya rosepela. Et voilà, merci beaucoup. L'émission est bilingue, nous parlons en français en même temps en lingala pour la meilleure compréhension de tout le monde. Miko Christelle TGV, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne santé. Santé bien. Bon retour au pays. Bon retour na mboka na ngati. Na mboka na mona ba baiser bidon. Na mona pizza fils elle mboka na ngana à l'aise mona moni subiti masengo. Christian Mboy. Mboka na ngata kwa kuna bibat na mona ba te bele na mona ba lia ko keto nyuma na mona Igor Mbengi. Na mona Jupi Mulopo na mona Evi na buba na mona Masanga Niket Bokanga. Na kuka do na mona ba te bele na mona Sagesse Kiaku. Na mona Masanga Sylvie na mona Pitbull a goyo donc maître Kemba na mona ba maître matete bele bana mate do na mona bat nyonso. Na bato batikanga bo mwana na kutela mona ki mukolo c'est bien. Mutu mo abenga lobi Betty Masengu culture Pays Vie, c'est comme si balingi la bango zonga su Kinshasa te po depuis wapi bokena Angola na kasa neti bozonga su te mais na moni bino soso yaki ni nyango bo umeli fa en Angola bo sala combien de mois? Tu sais un mois parce que ne musala tu ne musala contre il faut ça un mois na biso temps coquette zongi donc to umeli pour vendre raté pour nous talonda te pour nous talera parlant qu'à séparer te mais pour nous saram sala msala biso temps coquette na biso kine ça les fouti bon moi biso pamba donc to kende musala biso to robetaka donc to kende wana to kende pour nous sepesa ba fanatique na biso pour nous sepesa ba fan nyonso pour nous sepesa ba na changu tout partout batuto bazela monstre depuis bon bazela ordinateur bazela mona mutu montre donc to yaki tu n'es pas aussi juste musa tu n'es pas pour pindola ezaki kuna te ta tu n'es pas beaucoup nze komi so combien mamuku to ebisanga ngwa bia okende une ba kwanze komi so 22 so 23 yep singa 23 na yo na 24.5 o le $100 au sommet koni donc tu n'es pas juste pour musa so kende to talande wana tu rentre bebisa moral tu n'es pas pour ça musa na biso contrat na biso facile to zongi pays na biso to zongi mboka. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Miko TGV. Tozio penza ne na lobara ya mobimba na kata sachet po mbala moko Angola Kin news de Kin ekangio okimela wapi. Voilà. Mais elo mo ba fan ba loba
bokeka à 5 ndeni ba master no mususu batika laki ezaki likamunini wana babi mwa nzonzinge beta maki na culture pays vi po Miko Christelle tangla biso na bokene na banani po ba ebisi so za ka 5 danseuses au bokendaki na Angola tenait 5 tenaki Mimi Nathalie Exil 150 iloko mwana papa iloko mwana mosala nzambe na Miko ye mo susu to avec 5 danseuses. Bon ba danseuses musu batikala ndeni ba États-Unis ba danseuse mususu comme nani Jenny si je me trompe pas son a bossé une comboté c'est si j'ai une bonne mémoire Sylvie Libondance bossé belé na culture pays mais boké ka 5 ndeni te musala so kutu babe bakata nde yo lobi wana peut-être c'est to na ko ke o rappel Anjake moko so pona okata o rappel bo mi kwa ke ye moko ezeka ke po mosanda mutabolingo musalande donc bato na batikala te po ba bobina te bato ba kende po ba leki bato na bobina te mais kende bato ba concerné ba ngonde ba kende osam musala bato batikala ba yebi boulot na bango mais bato ba ki concerné bonde ba ki bato mais loin de sengara ne to ma ba mzora wera to bezo beta na Luanda mais faut la biso mamu de na yebi Luanda moto ka vena ba ke ba o senga ba danseuse ba zano na suspension na ndako yebi ça passe. Par exemple, ceux de la forêt comme au tout nos cousses de poulet, mais cousses en suspension. Bah tout nos maman moi ne nanda kunano. Siko ça, mais vous comprenez. Bah fanatique de ba senga ba tout nombre to kenda kana ba senga ba tout ok na biso na nombre yo lingi. Voilà. En tout cas, et boti jalousie boti zouate quand des ala yo tu voyage o atikala ki emo yande nini mon bakara. Pour bien so okotisi ba kwanza okotisi ba forme et bota moi jalousie na kati wana te jalousie za te so jalousie o sali ki jalousie rande au message jalousie no partout où ta pour na biso na kitira jalousie za te do ba bi muninga zu sepela beta mabolo beza tourna o moni ngabu na bina katikata ba ndolo mal roi ba zero munduki na voyage kutu bango ba otika les ça peut passer tempo voyage bi ka lo ba voyager na de c'est non passer za ka musala nzambe roulage akanga bi nombre na 5 ba 4 ya 5 ba 4 inam akanga 5 a retrouver au leka donc il y a juste musala été pour na tricage mon salinga biso so ndenge moko peut-être vous avez prendre moi passeport un compliqué que États-Unis qui était ils étaient pour na tricage té peut-être que toi babi que non voyage za boye ba ça passeport et bima qui on a de voyage comment il faut bokende faut ya itatikala nanzela makoya eta okuratin so bakata maya tungila ko kufa mai mo babiso ngokata maya yana courant le leng sa maya tungila a royanza te don fazela yo mun ba ya batire meto okena ba to okena biso wa ba soda makasi ba voyage zebele. Voilà. Miko Christelle bouti obeta na Angola bobeti combien de concerts? Tobeti 4 concerts. Premier concert, il y a Atlantico. Deuxième, il y a Malia na Mabor. Troisième concert, on a ciné Tropical. Tu as 3 concerts. Il y a ceux qui ont 3. Le troisième, on a ciné Tropical. Après, toujours, on a vu ça. On a beaucoup cité Anani. Qui tira pays vieux que beta na Angola. 3 concerts Mobimba. Mingi na makasi ne mon ordinateur obso benga yepena mutu mai donc na makasi na yemo ordinateur ndo moni ba mi tout montre ba les experts tous na sima donc na makasi ba sima musindondo be fort bazeka luzeka pourquoi pas dans l'ex Fumuti l'homme social donc babié donc na makasi ya bato na donc mingi yemo ko monstre yemo ndi mutu train biso mikila toujours landra ndenge mutuke dans makasi ya yemo mosande tozaki na Angola yemo nyoso yenga na benga yaza bureau yaza mbongo yaza tout sono ko sagile Soumaïl na pati masaki di bayebi donc yaza nyoso donc yaza mbongo yaza producteur yaza tout na makasi na yemoko. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais Miko Christelle, Boké, Angola, Bossali 1 mois. Pour nous 3 concerts.
Weranson nae abeti concert a Oumelita zongi kin Fabrikas hérité Watanabe akei Angola beti azongi kin Félix Wazegwa orchestre na bino mobima kitura pays vi bokena avant bango mais botikali un mois mobimba kapona 3 concerts ça pona nino bo umeli bongo na kata Angola kuna. Premièrement j'ai contrat na biso zai pe ezaki non visa na biso visa 2 mois visa 2 mois mais c'est tout ça 1 mois y a on c'est 1 mois na biso mobimba 1 mois plein. Et c'est donc bon ezaki que nous faisons une semaine donc so yé beti 2 jours et tika lozongi le beti donc so 2 semaines so go zongi donc c'est 1 mois to c'est 1 mois to zongi na 1 mois so to beto ndé to botoko to go zo appel Luanda parce que visa c'est à 2 mois donc ezaki to 2 mois to c'est 1 mois 1 mois ne telinga ina donc so il y a une semaine ou ça une semaine so 2 mois so une année en mais ba voyage je me suis ça moi ba voyage ba c'est 6 mois ba voyage ku ta pote ça moi pour ba ministère ba genda orchestre mo mekenda ba sala 6 mois na poto bo beti mantolo bo lemina ba ebino donc pour nous dire que Weranson a qui visait à une semaine à zongi na hérité pendenge moko on va traîner par rapport à bino local pourquoi pas frère Patrice donc il est pas qui visait na ya temps na il y a makamndenga bonsaki visait ça on a mes amis non ils ont pris par putain donc ce il y a 1 mois il y a une année 6 mois une semaine deux aïka et bangote ba yé ba zongi te biso to yaki wana déjà président biso de la forêt utaiwana faire utaiwana Fabrice utaiwana biso tontoke ya Noël azongi sous ali watayo ya aitoza sous na musala nzamba makasi frère Patrice donc to zaki na bango batala moto ko bazongi biso pe koki to zongi. En tout cas, merci beaucoup, c'est bien dit. Miko, Christelle, TGV, Tapis Rouge, Babi Neymar. Mais et le moment to bangela ki to bi ba danser za culture ba kei Angola ba rotika la te donc là ba danser za faire egola ba kena Angola ba kima mais namoni Miko azongi et là on ni nango vraiment oyo et encourager ozonga oboyo tika na Angola masengo na dévoiler mutu te menga izaka musala ndeme mabiso kuna tso musala mtembe menga kuna nazongi nanga Msalam te memenga kuna na kene pona beta na Atlantique kuna signé tropical na beta na mabor na miezi wana donc tant na sisi fona zonga en plus nga Miko nga na les espérants voyager trop Christelle na voyager donc so babi parmi mort na za parmi de na kei na okimelani to no sam sala msalam so tonto sisi to zongi tara ova no bokane no te omona peno epena bo la game mboka mona ekuta ba ya nanga misusu na kana mona te na vie msusu ko kanza pa kufa msusu ko kanza so ndeni me na moni do na nzela monstre na sima papa na ngai donc na moni na non na moni okaba te so na bina seke na otanga ba tutu na news de kin te news de kin na émission vérité polele hein bango na ba prêtre na bango bango pe na bango nga pe na pe na ba keto nyuma na ngai balian koba balema na poso baketo nyuma moi muyaka mukuse na epena ba Igor Mbengi na epena ba chafu na somba pa na bino chafu na somba chebino yeso bo chefu ko somba GD mobimba so bo megi so ke somba so avini mobimba ba lik ndombe na ba odindo na patundu babi odindo me père double félicitations yo leki ba mapasa na force tarayo Olanda ba mapasa me bimse ba mapasa donc félicitations et outi pa Christelle Miko. Donc yango quoi donc na tout le monde ba chafouin tout le monde ba na monde ba fait na ngade ki kongele na monde ba fiki mo bonne imagine nga kuna au mo ba ko bengwa lo Miko fendi wapi ba ya no quartier baza matanga ba vena mususu ba kufi na kini mais na ke ba matanga na mona ba Luanda donc en tout cas merci na monstre d'amour papa na simalonde peut-être on a ki kutana ba matanga na lelive na ngai muzinga na Luanda lelive na nga fana na Luanda donc sali bien quelque part ba vie mso ko quand ça peut peut-être qui danser c'est qui n'est comme ça sur moi qui te tient mais mon que ngamoro na yesambo signaler nga ngamoro na yesambo benga nga donc nazaki on a bien ba vie na ba dépend ba Valdi Tobo donc toi que belé ya kakina bien massa na Raymond na Luanda massa pardon
Allez. Merci beaucoup, Miko TGV, tapis rouge. Quand on débat rumeur et tambo, la rabalobi, Nangola, on est monstre penza, mpiaka na mpiaka. Ouais, ranson, mpiaka na mpiaka. Héritier, mpiaka na mpiaka, na ebite msusu, biomoro zalaki wana. Est ça vrai ou est ça archi faux? Wa makuta didi. Makuta didi. Donc, le bas non chaque makuta didi te yo sakane. We nabi wenge c'est wenge maison mère c'est we ranson. Alors Cultura PV. Cultura PV c'est monstre d'amour. Cultura PV c'est Miko les sous. Tara chaque année ba changer comme on a sous satellite, na sous maréchal. Donc on a les mille en bas comme. Donc na bisio pour na ba plein ba fait ba beta ba double. Na bita ke wera beta. À ça ba plone salamate. On les passés, tolo bela les présents. Cultura PV outi Angola. Bilan ils ont nini poto yo kiango ponga na zaki pensa ba appel ya batangola Arnold Kabe azan Angola na Luanda wana pas ala na concert abenga betima sengwalobi c'est comme si na ebité eza nini yo ne pesa biso vraiment vérité angolo ba yango eza ya solo beza ya vrai pensa concert pe kotisa ki pe eza te yo concert ya ofele concert ko ça tendeni son akosa public te bo ba la sa TV là ba fondé ba tout temps et ça public ba moni ba plein ezala ki wana caméra pezala nango Miko Christelle TGV bo ja caméra yo binsa tout kata fumba na ba ja caméra on eza mambo ba ninte on est mo za caméra o rappel mo Luanda ba rozwa bien te yo sanga ba caméra na biso msueza te et là ba chose vraie donc ça que ba plein on est ça meka bongo ba sorte ba prêtre so ba on ba luka ke ana on me kana grève futila lié bobo mon appel ba keto Newman pas on est pas so défendre Miko so me ki bo pe fait na ba bonzuzi li passe en France moi passe l'intervention makasi renfort na Luanda des Akaka donc naza le ki ya batu naza donc waze kwa aza papa ya batu aza yaya ba le ki donc père de famille ye ayebi no eloko liboso ayebi ko esprit ya mutu ya joviste ayebi ko esprit ya mutu bo pono ba fanatique belé abanda musique na sima ba leader be malika ba on a gaz aliki ba leader be ba o ba beta de waze ko 20 ans ebiso nyata azo nyata kaka Luanda ba luka waze ko ba luka biso imagine nga ba fe na musu ba moni ba bi Miko na ndimate est-ce que on a mona eza yo me moninga ba yana musu ebiso bi na miso presa biso va na se presa bi poni te fois va na se mo nga mo tu don no système fo na va na se poni sengoleki na roya na bino ba tondi répétition ba tout play beau concert côté ba mo na spectacle live ba oyandeni ba na fan ya ba kosa bino te Bilan concert et l'équipe tokos bakende ba beta ba sama ba na ba l'histoire ma lo kutani ba ngba ndoye la bato wala ba nanwa ka o wana ba ngba ba fausse information et les gens là on li passe donc merci beaucoup mais ouais ranson na beti na Angola Félix Oise quoi beti na Angola ouais ranson na Angola Fabrigas a beti na Angola héritier a beti na Angola na ba concert nyonso e betami na Angola concert ni eleki ya muninga Miko Christelle nanya sali plein nanya kotisi nanya beti koleka muninga à vous na ko sa public te na pe ko mi kumisa te mais mamba public nem te kumisa biso public nem te félicita biso on nem te beta maboko ba on nem te ko tuna question na banana sali plein pour on ebiso ka biso nani pa ebiso ke wana biso nani pa ebiso biso donc public nem te monaka public nem te confirmer misa na biso ye nem te ebiso vérité on a ebiso zela ka Charlie Prince Anthony Koko ba yo banda makam ba on est ba dévoiler secrètement ba concert nous ba leader ba beti na Luanda en tout cas ba concert l'équipe bien premièrement to kendeki na nous présenter ba fanatique na biso que to koza capable ya ko yaka tokoya ka tokosa ba spectacle minene donc yango presa ba kabi Michael Jackson a sala ko vanda pe boazata deux personnes mais temeza ki de contrat fois sala mais contrat on zimbo na poche donc ceux sont bête ata mon producteur on ga yé mon abana no bête les bêti prévenir ba concert msou ba pesi nota 12000 cachet na 12000 on te que so producteur a côté sitemba sima obenga sundeni mais faut producteur pas côté ça bêti faut producteur à côté ça mais
na yo ni sembe na yo journaliste ton ja benga ba bibeti yo sam sabo eloko liboso fo sepesa no muntu abengi sio na ye mono boso ngala ko sepesa na ko sepesa donc na ko sandeni na ko bina na bini na ko bina ra te po betima sengwa sepela mi po bien lik ndombe na sepela mingi te donc on bina na po lik ndomba sepela odi ndomba sepela po public sepela leader na sepela donc yana bato so na ju esprit ya public na ju esprit ya leader na donc sili donc esprit à public dans tellement to zoa qui on ba bini fimbu public e bina ki fimbu na biso suba comme ka fimbu ya wa krina so boka embangwe mbangwe no bina ba desordre mbangwe no bu ba mo kwea desordre pe bandi ya wa fimbu shiko fimbu na comme obeta fimbu beta dans l'espace mais comme rom to beta mutu bitumbe bundam donc na terra mabor na malia fimbu e beta makita ba mama minene bo bina fimbu bana mike fimbu biso tema to convaincre déjà ba mike ba bina ba maman ba bina na ba paka donc biso ba chaîne ku to kangi ba tu ba bina qui a grave concert et beta madonna habité donc donc vérité sur que vous avez na RTVS na RTG ande dimanche bon mon a quelqu'un na ba carré variété ba mon a déjà la CDOT kama et ça m'a rendu ça donc mingi cultura en avant surtout que toujours le boss surtout après nous on ce matin ba les zones donc autant on a le besoin mando ka ba faible toi tu occupé bonté de la forêt le bas so on est loin d'être non ça sala tout seul sala tout c'est tara na un mois tu et le bio mo palpite pour ni ba mso ba kimité na un mois mso kima mais surtout sali musa mso un mois ko ki pun to kangi bisaka to zongi voilà, merci beaucoup Miko Christelle, Neymar, Netika Peluanda, we futi ata wangana, futi po Miko na rozonga mamona palasika. Nakosi. Betima senguyo. Banani ba futi. Christian Mbouy. Pota anga boye mais bien, so pota ba danser tout boye bien. To lo ba vérité, to bomba kate. Te ngani bo pota mutu nyonso. Ngani bo pota anga mingi. Te Miko ani mto la te. So na lela na role. Ndombe ba futi. Banani sus. Te toloba pena, te toloba vérité. Hein Miko Christelle atoko ça mais toloba ne vérité. Que vous otanga ba ligue ndombe ba foot c'est photo ba bonzu li passa wana babi wana ya nanga. Ba bonzu li passa te fona singa na otangela nde yo po aussi si baton bien te. C'est odindombe patundombe. Donc monstre d'amour et mon papa donc mimi total est présent so total est musala. No sa msana biso Luanda Luanda so to reste ton to kuta Luanda mbo kwea na se mbo kwea likolo kabelo kuba buka ngona nsetelo ka manga nzoka te Luanda kabelo pasi Luanda kabelo cher Luanda kabelo pirate yali Luanda kwanza pasi imaginez biso na uka velo mombo na ebite to sandine pour ngona mitwa batu ya ko raisonner biso que tout ça bon réputation biso le weza mabe. Ils ont toujours ma bé pas battu et puis quand danser ça moi c'est mon besoin d'eni déjà na mboka na tellement en tout cas bana d'abord excuser tellement mboka on dit pité za mingi pour mutaka bina facilité ça passe en tout cas so za baba bonzu il passe ça te passe so za ba ligue ndombe te passe donc mboka na o luka na ndo ngozo net zo ba danser to tambola te so écouter le ante au zongo wap so zo ta code mo outi France to zongo wap donc faut code mo outa France et puis en renfort elle a su courage pe na 1000 banda so mo gazoza na so mo pêche na la lie na so mo sal du na che na mbongo na ngi outi musika wana na Luanda na koti donc so to bito ndo lo ba réalité lo na seke ba bondi mangate pona bato ba leka kuna mamsu ba mona biso to na chanson to kutima mo ebeli na Luanda ya ko beba dollar il y a masu te ba koloka bato nyonso mamba koloke o bana Luanda ba za France ba evi ba koloka bato nyonso donc ko vivre avec les bon bato ba vivre kuna pena ko vanda ba esprit pona ngai na mo ba esprit belé pona nga encourager na encourager pona pour lia kuna ezali komela kolata mbongo ndenge eza nango mena ba makamso ya kunonga na kokate donc na kendele musala ngato na se musanga na zwa te na zongi nanga donc pona cha salle na téléphone nanga so na sengi nanga te na code nanga français na vena nanga kimia
na fa na ngapela kimia mwana ki na somi salle na à l'aise donc passe na biso tellement to na toza kin awa donc naza te pour dévoiler Luanda na te pour ba Luanda pe senga bomengo so peut-être miko rosa sel kamne boepo bazana on va resunga miko na mutarosunga nga. Donc, merci beaucoup. Cultura Pays vit déjà à Kinshasa, ba répétition eza ndenge nini boso préparer nini parce que bouti déjà Angola boana kin programme na bino eza ndenge nini fin de l'année pe angoyo ba décembre angoyo déjà eza ndenge nini Miko Christelle maramode belé misaleze belé ba crier belé tara tona tour générique na tour ba présaber titre na boa mabe. Donc, donc, album a signé à la ming mais ming faut poser film aux arara. Tara film na Luanda ba jogo ba beti film na kini ba jogo ba beta film. Générique a signé masunde ni pour déranger ba bi film aux arara. Tara film et ça trouble. Yo mo ga on a beti bien te o ba na sous générique donc film aux arara nan to boire na biso. Ba générique a signé album a signé ça maintenant mais film bozana donc film beta na donc film pendant tout ce qui on peut beta na papa chéri avait 6 ans album mais ba concert de un film on a fait bundati 2016 peut-être na fin monstre ko raison soit bimsa boa mabe pour boa mabe après donc des dans on na ba bilo musuno ba soso no monde soso da do mo soso ka ninga luanguba et na ba dans sa forme ona donc so na bina ba oyiba et sous dans sa sika so na bina ba oyiba na créer na créé na miko donc na créé na ba danse so bini ba danse ba jogo ba beti film ngape na bini ba dada na bango donc ba soso silike zawana na boa mabe na ko marquer ngana on le mbalanga te donc on marqué tara non na bini te mais déjà d'ailleurs ba vient en France ba changer déjà comme ba miko faut yo selecté faut ça bêtiment c'est bien au satellite ba miko satellite ya na miko faut bien au satellite. Ligue Ndomba Bimiko yo a satellite donc chaque année chaque album chaque mois et c'est l'un de nos marqué ba comme changer ma mozo bongwana donc na longa kaka nzamba miracle au sala donc on peut comme ça mutuma kasi Miko tant ba fan ba sepela no fort aux marqué et comme ça peut mutuma kasi Miko comme sous satellite et on peut tirer ba master no peut ba côté le pe diabo Diable la muta mamoni kotonga na kolobya mandoka ba faible ya mutu mususu oko marketer et comme so bilobela pour démoraliser batmo ba dynamique au fo bando loba parce que nzoka ndo lobi oneza munoko soto miko bando bina au sein de gelote net lo mona mona ba film ka ba film so ba bati ne se excuser ce que on dit fan akipenga te mo bando loba soto na matsa pour on lobi na fi wana aza fanatique na na degré moko ya kina bana na batu misuspo batalanga est-ce que na bina kana na bina bon na TV surtout ngamo na bina bo fia na zo batasa nini azo batasa akangi na ba photo ti mo don na lembi na ngamo so na bi mai so na bi gazoza so na bi yo nini don nyoso na senga wana a pesa nga tepsinga bobi muto gangile na se ono yi betenga bi gangile ngai a 5/6 ngapinga 5 pe pardon donc ngalo le malanga marketer na osam sala na ngai ne comme ça so na bina ko mateti na ko vimba petit na ko koma pe na ko sana pe ki tetio batinyo so bazala nango wana mais il y a juste tikala Miko to yebi ata komi Miko satellite tikala Miko to yebi wana donc nana Miko bat ba yebi wana nana Miko a simplicité wana nana Miko a mona bitinda obno bo yebi wana ba danseuse tout a sala ya sur la bassine ko le ba danseuse tout yebi na ko le ba danseuse tout mais ani mona musana bino petit bitinda ba danseuse tout am ta posant wazi quoi ay Miko za Neymar pozo donc o mi blo yo sala boza ko to na terre centre nyoso yo kanga bien Miko yo Neymar juga makasi bon pourquoi pas dans Ligue Ndomba bio satellite et donc non mérité comme moi dans na yambi en Ligue Ndombe vinanga babonzuzi donc comme on a pina mudno sono yebisa a betananga mabuka bi Miko ya solo pina o mérité comme on a pour eza correspondre kana mamno nyoso donc merci Nabino merci Nabino pena en tout cas na CPL. Voilà.
Merci beaucoup Miko Satellite. Mais après concert il y a Angola. Programme ni souci ba concert eza na Kino, Libanda Mboka. Est-ce que programme eza? Ba programme ezali tout ça kana ba préparation ba concert na biso décembre. Ba préparation na biso. Biso voyage ko malo to na biso. Donc ce voyage bimi to na biso sous. Donc ce voyage ça to na biso to na biso sam na biso to na biso mais pour le moment on a Kini. Mes condoléances à président Nanga ou tu perds dans des connais donc tout ça na biso. Voyage je bimika lelo lobi to ke visa na ngezu passeport na ngezu visa tant na quel sous satellite à mati les sous donc toi na biso prêt au voyage toi prêt à beta concert tu vas na biso na to pe minimum que ta un mois na Luanda. Un mois na Luanda moya makasi ngala famento les sous donc ngala famento na Luanda donc on ba na France no so ba uta Luanda ba hebi kutana na danseuse na bino moko za cheften zero mundu kipo to ragaza kuna Angola zero mundu ki to kutie na Luanda taka na biso ngala famento les embouteillage les embouteillages do boye côté moneti nzela bonga bo lekeza mo kesko bo leka ko finana ngala famento ba orchestre to kutana ke belé bon ngala famento ba artiste et comédien bon ngala famento ba danseuse na ba ba kima kina ba vanda kuna volontairement na ba kota mabala neti banani kota mabala danseuse ni bien raté mais na ba na mabala na ba o akanse baba jomo ba kosie akosie bo avantika bomba mobu akotisie wenze mobo okomo teka okay no pe wenza ki kolote okay mona baba na balonga nzala kuna omoteka nana mabeti no so ya cop mais musala na so mutu so nga distraire pana bikimela mwanza tala siko moni bende na so ko moko soni olingo mono te yaka to mona na peso mboto to solo la peut-être na sima ngo tika so mo ba relation mo etika lo edo na tana bu so peta nda ko longo fana même so fana masima buka mte ya passer ko fana buka mte ya passer ngo mo fana pa malek na ngala lo ko to kam o fa mo point nga o fa na mama na ko kana ngate so n'est pas grande sœur non moi na ko kwate pardon po yeza ba ai ana ba règlement ne so mo ndi e simbate na nga ko danser bon te mai mo ape na bina na ka mais c'est comportement moi parler bon moi na la rapé mingi ba vent donc ingala famille to ante messal mili bango kuna biso trouble exact na o sarnate to kuti zero mundu ki tabon ta fiche donc to kuti ya bien fait un concert yes ala ki to ina zero mundu ki c'est pas bien film zero mundu ki na beta film boko et film venez tala wana nyama solo Olga te ye abanga so me na o fina ngali kindo membria ka a coach c'est la danse bolai ye na coach c'est la so a coach bolai na danse aroma mutu tara Olga so betele maboko pe fa betsa ko to moboko ba pilage bongo te wana zo mundu nyama solo bon wana makila bana changu tara Rosette Kamono ye mo mukunza donc biso tara ba tona virus moko mamobina wanya masolo Olga donc tona baba na Luanda tu ba yebi ke Olga zaki na Atlantique simbaki alaki na mabor ali na signé tropical to aki bien ba cascadeur bien ba vena ngala set and play yala di miyembe to aki na set and play to beta concert na vena ngala set and ba mboti na yango pe vibe na pesa donc vena ngala set and play azo yakin to ko te ba ko samno te ba piake samite ba okembe samite ko kembe salma ko ke na mpia ko ke na ndebe bozongi mais na biso to ena set and play ba tutu ba bi ka ki leader set and play a longba kiltira o ba nso ba po set and play pa lo ma be pona waza matel pena ke no e waze ko na Luanda e waze ko vitesse we e pardon ba dina zonga na biso meni cho set and play ana kini to préparer bo ma be na set and play cascadeur royal on est zongi ici set and play na culture pays vi kapo bobeti na Angola otonini te zara ke bomuni hermo boye bat tout ça habité peut-être Christian Bouyabi soto kabwa na beti no ko tourner sous te na na ma beti nzoka beti ma sema biso moi Christian soto kabwa na e na ko cameraman na le nzoko ndete bino mende bozana dione simba soto bo kabwa nyone o alongwe na faux boule sopo mabuka na faut pas le bozonga ni lisusu mabuka na deate yepena wa bana waze kwa tara va eva binara yala ditona set and play Guilain Soumaïli set and play azali vinanga pati masaki tona set and play oya cascadeur pe bana mosa tona cascadeur bazongi cascadeur abwaki ba mama Maria
Cascadeur. Pour on a eu penza depuis on annonce na Canal Futur Télévision en 2007. Hein, Cascadeur. Olongo la gini na kitura pays. Sgo ozongali penini. Azongali nini? Te Cascadeur alongwa te. Tant olo babo pe ça veut dire mon sengo passe. Nini kasi? Pendant mon na souté. Cascadeur ana souté azaki a un problème a traiter maramu ya document na Luanda. Omonié Baza entre Baza moi deux familles à part la prof. Donc il y a ceux qui comme l'acteur renouvelé Mukanda na 5 ans le président na Kei na qui renouvelé Mukanda. Donc il y a qui na ko renouvelé Mukanda ndenge ba di mosengo ba ya na Congo va habiter. Tant na koki non a qui renouvelé Mukanda. Mais on a bisio ana droit ko renouvelé Mukanda tant que na renouvelé Mukanda ne et 5 ans mois temps na moraza muto ba fanti muso ba on di mate Cascadeur le ko fa na Luanda boulot ya tenzo boulot ça bête moi général comme qui a waka ana biso général à mystique Cascadeur polyvalent moi ma na kin non Cascadeur na yete na miso to on sorto on a Sed and Play ndeve na biso na kini abanda musana e après maintenant ordinateur na miso et pas les experts le roi biso loko là. Ok, voilà, merci beaucoup à Christian Mbouyi. Donc, nous sommes déjà à la fin de notre mission. Miko Tapis Rouge, Miko Satellite, Neymar. Et Yaonyo sera rawana. Voilà. Olobi Nini, Bafan Bazenani, Boza de Chanakin. Alors, Natike Lio. Lilo banayo poto kabwana ni mission na biso ya lilo quand des alra numéro à contact pour na soutien voilà quoi Natike Lio. Bon, numéro dans contact, c'est mi Betima Sengu. Numéro dans contact, monsieur Zara mi Christian Mbouisson, on benga miko, soit pour ça na miko, donc benga tout le débat, donc Betima Sengu, so Betima Sengu zunga, donc azonenga, soit pour ça Betima Sengu mon longa, soit pour ça Christian Mbouisson, ata papa, tara papa d'avant mon anga, ba moto nge belé mi peuvent na nge di mo Sengu, et di mo Sengu babi. Vieux tour babi so ye bakar ndezo koma yo moko ya na sima miko ke karibu bien mituka ba mbote be na France babi lik ndombe odindombe babi mobala nguya odindombe père doublé patundombe papa kuluta ba mapasa pourquoi pas na babonjuzi babi wana yaya Sandrine Bisseu mwana kikombo grande sœur propre ya na ngano Hollande. Pourquoi pas na Magin Kole soit bango Magin Kole babil vitesse beliting Kole dadouchka mode l'apparence trompe fia mwindu makaba babi distal na Luanda papi Monique bana Luanda miko ye na ngaba babaki bana Luanda bakimsa miko yo na kini na el susu donc miko yo na Betima Sengu miko subo mona esu na mami lela olobara mambo bambo tebe na balianko babalimbana poso baketo Newman do cha pourquoi pas na Igor Mbengi do babi venanga jumpi molo pour sagesse kiaku pourquoi pas na venanga dekinzambe venanga buba JP Lukombo mi corazon JP Lukombo babi wana famille à Mokondi, il faut d'avoir beaucoup de respect babi grand prêtre Zeka Luzeka bilamba na bilamba lambe donc lamba tongo ngé ça après une année Zeka Luzeka la tongo le prêtre des prêtres Bekam mapangwa danger na Congo babi et somme pourquoi pas na Simeon Musindondo babi basanga na bango Simeon Musindondo mutamayele belé taka ba pe mena ordinateur et le mirant babi premier fils ya mokonzi nanga babi o waze kwa kisita botaka le kuta le mirant photocopia papa bongo fleti ko ya kutute elonga germain ki temoko babi wana o waze kwa botaka te tina ko na bi le mirant son abeti c'était le mirant fleti elonga germain ki temoko elonga papa leki na lela bino fort pourquoi pas na yemoko mama ya balemira bambote bele siko zali na lela bino fort pourquoi pas Perlette chichi moyaya lokolo pourquoi pas babi moko Rosette Kamon vitesse belé mutabina na fin takanga mboka o petit na bini su ba plina bouger bo mi ko bini makuta dida bituro na ko bini sasi mo kilipo na danse na babi soso siliki na bini su danse ba joko babi bouger ki Luanda soso siliki bo mona ona bo mabe soso siliki préféré na ba concert bo mona soso siliki so na ko bini na soso siliki azo fâché odindombe félicitations
tokosi ziginoka venanga ziginoka vitesse ebele ya nzambe na leli. Voilà, merci beaucoup Miko Satellite, ça n'est fini. Merci beaucoup à Christian Mboui pour les images. Maman Méline Zembao Yanga, moi c'est à papa tous pépélé Mbetolo depuis Londres. René Kabasele, moninga langa kuna na mikili kuna na Belgique. Bambote belé, merci na soutien na yo, la news de Kin avec moi Betty Masengou. Merci à tout le monde. Merci à tous mes fans. Merci pour vos soutiens, vos prières, vos conseils. Ça me va droit au cœur. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge, Babi Cordon, respect. Papa Dav Moubama, merci également. Et merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, depuis les États-Unis, notre papa. En tout cas, merci beaucoup. Et maman Cathy Baki, sa maman chérie, bisous. Bisous à mon bébé chéri, Jess Davlin. Maman t'aime beaucoup. Que mon Dieu vous protège. Eh bien, nous sommes déjà à la fin. Donc, that's it for today. See you next time. Thank you for your time. Christian Mboui, News de Kin Mingi Mingi. Donc, merci. Ciao. À la prochaine. Mouah. Donc bonsoir à tout le monde, WW Congo Promo TV5, c'est Jacques la star du moment. Donc Belé moi. Jacques ça ni na Congo Promo. Jacques Lukani, donc animatrice na bino babi animatrice. Oh aye na combo azo combo là. Pour na combo la peine na chicoté. Talara double bord. Jacques la star azana pour dans ça bémission na bino e bando sepesa bino bémission papa na mama na bana bakoki kovanda baotala buzo bezate naza pa ye moko ingénieur Raf Ngindu vie na ngarumela leader a pembe babi boss a pembe donc naza wana nandosala bémission ya bata ba théâtre otobengaka bata maboke ba musicien ba danser même si ba vie na nga ba combattant to beta masolo mboka naza wana oza na posa ya animation oza na fête ya mariage anniversaire ou association bengi Congo Promo toza na pona promotion elo na yo donc toza na soko za na posa na biso soko za na posa loko no batala parce que si te za la ram moko Congo Promo TV ya onde batala ngo Congo Promo TV 5 rumela vie donc bukanate obengi biso au contacter ingénieur Raf Ngindu. Au moins, le numéro na biso Congo Promo et les Canadiens no bengi toroya torocha show au CPLA. Donc je vous aime bien, c'est Jackie Bilengi. Bon mais ça robenganga la star du moment. Pour nara star, nara chanter, non ça pas animation. Donc eux approcher nanga musala classe natanga yango malgré musique natanga animation yango ensemble ça nanga. Je vous aime bien. Bisous, 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 c'est Jackie Bilengi, Jimmy Fakano, Bossangana, Boya, Nyasa Rofina. Boyo Bongo, merci. Raf Ngindu à Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo Scantene Zalaka. Donc to solo nandenga Scantene Weston et Koti na Congo Promo. Yenda zolia ba juro do ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Raf Ngindu Scantene ye. Donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Scantene Koti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokilina esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour landa ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibolanda ngo li solo oye ok et simbi aspect te masolo se fond mesiliti Congo Promo toujours grande puissance come on www
www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina bakili. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter biso de kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh, site, La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV Raf Ngindu #1. Babi 001. Talanga State. Niveau matoso. Aux Arabes États-Unis. Niveau baboy. Il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain. Tout le monde a mis sur le terrain. Tout le monde a mis sur le terrain. Et que les bouches. Raf Ngindu n'a pas passé une salle. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.